Ok, bonsoir. Fleuve Kiti, hein. Moi ici, livre-moi. Je sens que Bako sont à Banda. Pour visiter ensemble, là, ah, ah, aux hommes, on a vu Banda au Vanda. Les gens habitaient ici. Ils sont tous partis parce que Fleuve Kotaki. Bon, Balak c'est attend Fleuve Koti. Aux hommes, on a Benda ou abandonné. Mais on a non. Balak c'est une fleuve. N'est mataki. Faut non l'accès non plus fleuve n'est Kiti. Raison pour laquelle je suis là, juste pour vous démontrer que fleuve Kiti déjà. Donc partout, bon Dieu aux ongs, on va parler na bango. Voilà. Donc là, on va vendre mon. Donc surtout awa, matala, bazali awa mais na itawe ekomi o na ebité hein. Ceux qui ba ozonga kaka. Donc parler dindi. Côté kuna moyo to comme ezate. Ah oh mosquée. Ah na mosquée en Kolo dindi. Oh là 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 là. Ah malgré que dinda mais ba komi cette personne n'est pas à vendre. Keba. Malgré bazo dinda na bon mais baza kaka na assurance ta na mo mai go mozonga. Na kima. Mai go mozonga. Jésus. Mai zozonga. Mai go mozonga. Aïe 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 aïe. Frère Tika Boego. Non, ah toi na pompage. Précisément na pompage. Nengana leka ispo bi non. Yo olakisa bato a nenge badindagi. Mais ngas que l'aurait retenu ngaza. Mouta comme à cette personne n'est pas en vente. Je sais pas trop. Ah mais on a boule ni. Oui, ça non. Mouto a commis cette personne n'est pas à vendre. A commis on a boule ni. Tu as idée na et ezani ni monde donc. A tout bando vendre na bona nga okota na bakati parce que héros bakulu na bazana kati ba kanga kacha. Qui ça sangra comme à keba le roi End. Donc na banga pe opusana. Cette personne n'est pas à vendre. Donc c'est ça. Banda ko dindaki ya mabe. Nzamba oki mawa. Ma ekiti. Talent na awa. Sable tu ma besko ya fleuve za suki ya na sable. Donc d'abord na sable. Chef pardon a fini na mai. O senti que oui mai belezo bim. Hein? Watu na kingasani mna waluka mai. Ah mai ebima. Bakimi. Auta makolo o dai. Emily. Obi akomi po aye bage. Eza lipanga bato. Ata yo moko. Lipango bena place yo. Ata ku kindoki yango. Po obena, mani obe. Ape mai ekauka. Mai bene ekauka. Nyoso mai ekauka. Donc mutu oyo soki abata mai na ye likolo a sauver. Mais atabata likolo a vivre ndenge. Pour dege mai ezaki awa. Et la mystique.
degré ezalaki awa akoka te ni Dieu atongi ndako na kitoko. Il a bien construit, mais wana comme likambo ya l'État te. Wana comme likambo ya l'État. Wana comme likambo ya l'État. L'État nde faut se atonga parce que yo civil au bando tonga nde parce que soko tonga il faut construire na suka kuna. Bato bana suka kuna mais eza peka impossible parce que eza na rivière moko rivière ozomona kuna rivière wana poza na film na benda bino rivière molili pe comme kota mais là comme quand même na benda rivière wana bomona que ça vraiment impossible même si construire un mur c'est impossible de la benga. Na leli aya omonisi rivière oyo ebwaka mai nango ti na fleuve siko rivière oyo tant que rivière oyo ekozalaka kaka koto inondation baozalaka parce que fleuve ntango arefulaka lokola canal ezali déjà yango moni mai ebanda okota kaka mwana koma kuna eza te na obanga na odindawa. Ici, je suis vraiment seul sur tout un tour dans la Boumtazate. Na rodine na bandio d'ailleurs, bino bobé la bino na live mais na rokacho na okende. Donc tala pena niveau maiko maki a. Ta niveau maiko maki. Di a. O kutu mukie. O kutu kara mukie mais il dépassait même au. Parce que ah toi zaki to au poussa na ate hein. Au poussa na te donc mai ezalaki ebele ya dégâts donc Nzambe asali moi que place est inhabitable quoi mais Nzambe asali immédiat Nzambe asali bozonga kala te neti jo akimine kaka mpona manque blo aolea parce que abandé une portail ezalaki da bloqué boye donc c'est ça ce que je voulais vous montrer. Na marati na pompage ba o bazana moi idée te ba mona geno eza na pompage. Wow. Après voilà. OK. Ah, c'est la police. Oh bah il y a un peu la police. Mais tout le monde va en mode de l'équipe. Pan. Ah si on peut dire. Bakim banda ko mili. Quoi ils a c'était quoi pezala qui? Non c'est là robima. Ah ce que doit na pompage. Lili. Ah, mais ça, on a tangi bien, on a mis déjà. On a mis parce que mon Lili, place est un peu isolée. Hein. Je perds non seulement de mon téléphone, mais de ma vie. Par rapport à arracher la colère. Mais prochainement, on a prochainement, on a avancé vers les ponts. Il y a l'impossibilité de reconstruire mur parce que même dans Angana Moussou, ceux qui va construire mur c'est impossible. Mur en haut ils ont des dégâts. En plus na pont, pardon, na pont et Kaboli, ngali manambo mafula. Vous devez comprendre que il y a vraiment l'impossibilité il y a pompage, marché à pompage sur le moteur en Wana. Je fais juste un contour plutôt pour vous montrer qu'il y a l'impossibilité même de construire un mur. Impossible, on ne peut pas construire un mur pour barrer maillot. Soit adapter
ba construction na bango au cas où mai eza da inondé ba monde déjà mesure mai. Ah, voilà, on a côté. Dans l'accès on a fallu. Voilà. Même les gars au quitter l'accès on y a. Oh, pont est relié. Ngalié mana. Pont est relié. Mon nanga mukuna monga fula. Côté nga nazali awa ezali ngalié. Donc source au bomuna o. Abaki mai na itu na fleuve. Donc ce fleuve va varier. Fleuve tant azo vimba. Ils ont la nanzela oyo source ezali. Donc c'est vraiment impossible quand on a mis. Quand on a mis c'est impossible mais au moins bakoki ko adapter construction na bango. Ba tiens dans niveau likolo ba préparer chaque ndaku ezala na na canaux rapide na ye. Wana nde ezali bien na poussa kuna ngam comme ça bomona. Bomona ngo bien. Vous verrez que c'est pratiquement impossible de construire un mur. Si construire un mur, il faut construire on a deux volets. Et là ce qu'on est donc va clôturer cité au nyonso. Pour clôturer peut cité au nyonso. Et là l'état a ça là pour gagner quoi? Mais alors l'état a tiré place au l'état a tiré place au net c'est comme ma carrière et bah coach à l'état bon. Ça va tiens au carrière bon écoute dans l'état. Donc c'est ça au fait. Ya malewa tout ya simane longo ekufa. Malewa tout ya simane ekufa donc daya et salade na daya ekufa. Pendant tout wana au bomona kuna je viens de là. Et ça vraiment ba ofanda suite là inhabitable bazate ba tout ba kimi. Ndaku ya fale za koto te fale za ndaku pemeni ya ndaku afachi. Fale za ndaku koto te koto fale za ndaku koto te elmara za ndaku na côté facha vandara ya vandara wana na sima ya IBTP si je me trompe pas. Fali à côté kuna voir même avec bango ba voisin na ye. En tout cas, merci beaucoup. Na kati na ngaka moi soirée mo na ngala kisabino ndenge bandako edindaki na ndenge stabilité qui coach nango maintenant ba comme kozonga te. Je pense que comme l'état de Kisaki mbongo moko pour na batu et ba ozonga na siko te ba récupérer na mbongo na bango après nde ba kozali kanisa kozonga mais so bazongi ba obligé ba maïtia su bandako edindi pour mabile comme na niveau à likolo. Donc ezaka lokwa quartier makelele. Non wana saleté ane na kati ya fleuve to ko finga ka mboka na biso te parce que fleuve est mis salité. Fleuve n'est mis salité wana. Mais sinon en réalité mboka za na salité mboka ezali bien. Puisque vivre tout va bien. Ça fait kitoko. Triki ba te bele ba za libanda. Donc nengena la kisabino ka image oyo. Tokutani lobina live ya 9h. Nani toko soso là. Ndeko na biso oyo to rappeler que concert les 25 abeta concert ba billet zote comme déjà faire rigolo abeta you arena ya Paris les 25 oyo donc vous ala belé wana pour nous soutenir artiste na bino. Merci beaucoup. Bye bye.